Ale kumanga motema moto yaya. Kaka. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino pe bon dimanche na banda kuna bino na yebi ke bozali ebele ya kozela magazine na bino o bolingaka mingi Kinshasa na biso kai. Lundi tolakisaki bino ndenge batu mingi surtout oyo basalaka te ndenge bazalaka na bizaleli ya kokende koluka baninga na bango na bisika ya misala na bango po bakende komelisa bango masanga. L'équipe partout quand il met tout ça les constats et ça na batu mingi ce que yebi ke camarade ne asalaka na musala moko songolo to pakala et que ya salaka te ya ko kamoza ke chaque samedi mutu wana ya ko vandela camarade ne ce que yebi ke assista ka musala 13h30 ou 14h30 ya ka wana 30 minutes avant que muninga na ya assista musala po akende ko sombela ye masana bona na bakino ndenge ba réagir. Les habitudes moko a condamné et ceux qui batu bazo sala yango il faut ba cesser. C'est parce que wana ozo kende ko embêter. Si c'est si rendez-vous muninga bengio, bokei moi bière vous partager, c'est normal. Mais que les lo samedi au Kébia samedi à 6h l'air boyé, ngana kende po na zelaye to kende to mela masanga, ça c'est vraiment à déconseiller. À débrayer ne fils qu'un petit rien pour s'en sortir dans la vie. Exact que aya ka ko vendre ngai chaque samedi après tout comme tout que no melanaï. On les invite, on les a venir te, ils ont l'eau monter. Ma sangue pèse à la limite, si on a été mon colonial, même moi si on a se pélater, mon colonial ça me dit ce qu'il a comme la masse on les invite. Ma camboana pèse ça malamute. Ya ko zela kamuninga muninga zape na makamna ya sala parce que tanga sala musala on a po a gagner pe finaye. Mais exacte que no muninga sala musala yo ko zoe po que no mela masanga moni moye mboke que ne liboso pe zate moye pe jeunesse pe et que ne liboso ezate surtout biso ba jeune vraiment conseil na kopesa na biso ba jeune to côte sa mingi esprit na sona musala. Bolandi bakina ndenge ba réagir na micro ya KNB. Biso na KNB to so beta c'était pour na bateau basali la rango. En tout cas ko ya ko zela muninga po bo mela masanga eza nango mabete. Biso to ko conseiller bino na place bo ya revendre na bureau chaque samedi po zela muninga kene ko sombelo masanga. Yebisa muninga wana aluke le poste moko na place ya musala na bango po po ko ma ko sala ko ma responsable lokola e. Po ko diemela na poste muninga eza mabe parce que ebimisa moto ridicule. Kinshasa et l'équipe partout. Le même lundi, Patrick Mangwisi a lobé la qui libéralisation et secteur d'assurance. Mboka Congo est à corriger le potentiel belé. Nous devons retenir compte de l'assurance. L'assurance est un produit très important pour apporter beaucoup d'argent dans un pays. Biso banda to banda mboka oyo to sana babe yango monopole d'État dans le secteur de l'assurance. C'est-à-dire mouvement populaire de la révolution et la décision to comme une entreprise moko assurance et entreprise wana ils ont un monopole d'État à cause de la concurrence à cause de la bandate et aux alaka yé moko kaka à ko fixer prix assurance on a ni bongo parce que l'État linga quitté batu mususu bakota ba kozwa moins ba intérêt na kata secteur wana au secteur on est ko bomba mosole belé moso da kozwa na ba risque non surtout ba risque d'aller belé tana mboka nzoka na risque ka moko to tanga mukona mokolo ngaka risque ya automobile ba risque d'aller belé ngatolo kana français que l'assurance en RDC c'est une forêt vierge na peut donner exemple monsieur Zakola na mboka na biso tozana ba Nations Unies na MONUSCO ba na mboka na biso baza ko rouler na mboka na biso mais basassuraka na mboka na biso te ils ont pour assurance incendie ils ont pour assurance la vie tout ça automobile ba ke na Rwanda ko s'assurer na ko sabino que na d'accord pour la libéralisation du secteur des assurances
même l'état pas comme na niveau wana et ko permettre mboka na biso et ba ko canaliser ba fond ko canaliser mon solo na ndenge debele parce que assurance eza ko bota mbongo na ndenge nini muto oyo aza bité na risque moko ya vie na ye aina ko tana boso mbongo na ye a faute police a prime d'assurance na ye aza koza mkolo sinistre ko sa moto risona ko kokisama après maintenant baya ko indemniser au cas où risque ko kisamite mbongo wana comme assurance mbongo wana ko permettre économie en mboka et za la babengaka crédit à l'économie. Mardi tolakisaki bino elamba nini mwasi ya Zemi akoki kolata. C'est l'équipe partout le magazine na bino elukaki koyeba peto solana médecin gynécologue a expliqué biso elamba nini mwasi ya Zemi akoki kolata pona ko protéger pe bébé na ye. Makambo bilamba nazomona bilamba ya se ya basi na bilamba o ya koki kolata en terme bilamba o eza ya se ya basi na conseil ya soin ya mwasi ya Zemi et pekisami na mwasi ya Zemi alata ba sous-vêtements trop serrés parce que milieu o ya ye wana ya se et créaka ba infection beleza milieu moko ba microbe za la belé. Alors pour na ba microbe wana et colaté donc tozo pekisa alata ba sous-vêtements trop serrés pour microbe wana et ko pililé et botami belé wana conséquence nango a kosala infection wana e ko kenditi e ko atteindre mwana wana nde na se ya ba sous-vêtements o basi ba olata na conseil nango pe mingi pour na bilamba ngo tozo conseiller pe ba sous-vêtements za ba type ba sous-vêtements moi sa ko olata tozo conseiller ye alata ba coton mingi parce que ba nylon e ko komema pe ba microbe e witi na côté anus e ye liboso donc à éviter wana pour na mama ye mon ko soka lati bilamba pe serré et ko créer un confort mama akosala ndi ba pema so lati bilambe kangio mingi peme ko ikozwa yo conséquence ko comprimer ba gros vaisseau na ba gros vaisseau so que za comprimer mwana ko kufa. Boyoki ndenge médecin gynécologue a expliqué na micro ya KNB. Biso na KNB to ko beta sete na ba mama ya Zemi. Mama tango moni koza na Zemi vraiment faut ko yebaka elamba nini okoki kolata. Au fur et à mesure Zemi na eza ko évoluer, faut ko lata ka pe elamba moko eza la ample pour ya ko protéger pe mwana na yo. Na ba point ya ba sous-vêtements, de préférence faut ko lata sous-vêtements o eza na coton pour na ko éviter ba infection. Lata elamba o ezali ample, éviter bilamba o eza serré pour ko bomela au mwana un jour. Kinshasa et l'équipe partout. Le même mardi, tout ça est là qui vit nos historiques, il y a musique congolaise, surtout il y a des musiciens qui ont évolué à Kinshasa depuis 1997, Tina Mokolo ya Lelo. Lelo KNB est s'intéressé à l'évolution de la musique congolaise, notamment pour l'orchestre à Kinshasa depuis 1997, Tina Mokolo ya Lelo. 1997, année d'implosion avec séparation, il y a Wenge Musique à 4x4, oui, Kabola qui paie ma famille et Belé, et Bota qui deux orchestres, Wenge Musique à BCBG avec Jibem Piana, Blaise Boulana, Alain Makaba. De l'autre côté, Zalaki Wenge Musique à Maison Mère, ou Zalaki Bongona, Weranson, Adolphe Dominguez, Zina, Didier Massela. 1999, début d'une nouvelle heure musicale avec la sortie des albums tels que Titanic ya Wenge BCBG. Kaka la même année, toujours qui sous album ya Wenge Musique à Maison Mère, intervention rapide. Na même époque, la musique congolaise quinoise en particulier, dominée déjà par deux artistes, Papa Wemba et Kofi Olomide, patron ya Quartier Latin. Ensemble, Papa Wemba, Kofi Olomide, Werason, Jibem Piana, Bayaki co-formé, Oyoto Bengaki à cette époque-là, carré magique. Yango ezalaki tant ya polémique makasi na Kinshasa. Parmi batons forts ya époque wana ezalaki prestation na ba salle mythique à travers l'Europe, ya ba groupe wana tel que le Zénith de Paris, Ville Juive, Palais de Sport et l'essai na Olympia. Et Kofi Olomide qui a joué plus de 3 fois au Zénith de Paris et 1 fois à l'Olympia. Papa Wemba plus de 2 fois au Zénith et Mbala Mokope na Olympia. Et Werason plus de 2 fois a sorti dans double Zénith de 2 jours d'affilée. Et Jibem Piana 1 fois na Zénith de Paris et 1 fois na Olympia. Et ici à Kinshasa, la polémique, il y a carré magique et tourna qui peut l'issou sous ma casse na likambu ya kobeta na stade de martyr.
Notons tout de même le premier à avoir défilé les Quinois na stade de Martyr et Zalaki Bongo King Kester et Menea. Et Jibem Piana abeta 2 fois na stade de Martyr, Yaliboso et Simba Kitepo et Zalaki dérangé na Mboula. Et puis deuxième fois Zalaki avec réussite na Bling Bling. Werason Igo, le roi de la forêt, y abeta 4 fois na stade de Martyr avec une réussite totale. Et Kofi Olomide y abeta 2 fois na stade de Martyr, kasi Yaliboso balobela yango mingi te parce que Zalaki après de part ya ba academia. Yami balé abeta ki pe elekana ki malamu. Et Papa Wemba abeta une fois na stade de Martyr vers les années 2000. Celui qu'on attendait le moins viendra briser les carrés magiques Félix Oazekwa avec son album Signature et la danse Malemambwa, qui désormais le public va comique compter na ye mutu ba yebaki na ba verbe a commis spécialiste ya ba générique. Et il va emboîter le pas na ba prédécesseur na ye en jouant à l'Olympia et au Zénith de Paris et dans les autres salles na Katia Europe. Toujours dans l'année 2000, King Kester et Menea va se réveiller dans l'album na ye ya longue histoire na danse nango ya Tchakou Libondance na Kilibanzenza. Et comme Memaye Kobeta na Zénith de Paris na Olympia, pe abengisaki comme invité Taboulay Rochero. Entre 2004 et 2005, naissance d'un phénomène en Europe qui a commencé à Londres, qui s'est musicien que se produire. La menace n'était pas prise au sérieux au point mouvement et s'étendre dans la ville Nyons et Europe. Caractéristique ya ba combattant et za kobeta ba musicien peut empêcher ba production scénique. Année 2006, année révolutionnaire avec la sortie ya album Droit chemin ya Fally Ipupa, naissance interdit ya Ferregola. Pour ça la face ya musique étrangère. Comme leurs aînés, Fally Ipupa va jouer 2 fois na Zénith de Paris et Mbalamoko na Olympia. Et Ferregola une fois na Zénith de Paris et puis na salle Moussousou na Europe. Après, avec l'influence du phénomène combattant, les jeunes ont du mal à se produire sur scène régulièrement en Europe. Van Wana est dominé jusqu'à l'arrivée à Yamado, un autre style de musique avec le maestro Fabro Oazobini Sabiso Mikolo dans ya Tengama. Historique ya musique congolaise Otobongi Saki Biso Kanbe pour la Kisabino depuis 1997. Penam Kolalolo à 2016 Yango Wana. Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi to présenta kibino ndenge nini bande pour la biso ya ba mongo ba yambaka batuna eteko pe ba explica ki yango na micro ya KNB. Kinshasa et l'équipe partout KNB to kitina terre ko solo na bande ko na biso ya Équateur soki ezalaka nini po mopaya soki ayepa na bango ba yambaka eteko boyo kane ba réagir. Eteko eza danse ndenge ba danse ezali ba kwasa kwasa ba ndombolo ba nini nde ba bengo eteko to boyoka ki mabele lis bana ya ko bina eteko. Eteko eza ne danse ya biso ya ba mongo. Eteko eza teke be ka mutu ayebo yambie ka eteko te. Eteko eza ne kombo ya danse ya biso ba mongo ba équatorien eteko. Eteko la kisinini eteko la kisasa ça fait moi ça mobile so ba sanga na ndako okuti moi ça zo na balabala yo mobile zo na babala boye bani bo betane eteko yango eteko ya kaboye mo pato ya mana ndenge eteko ça fait la kisini moi ça mobile ba betana ka eteko to ju matanga to ya to bini ya biwa to beta eteko to minje mo kanje mo to ya makane to za sengo po biso to za ebe mekufi banje mo so na biso to ya ka bien ya ka mabete yo to to na mawa na bisengo to se pa na biso kaka. Bulandi bandeko na biso ya Équateur ndenge balobi eteko wana eza ne kombo ya mabina ya province bango Équateur kin et l'équipe partout. Kaka le même mercredi to saela kibino historique ya Daring Club Motema Pembe depuis création na yango tina ndenge kokisi 80 ans. « 80 ans et l'équipe joue pour jour depuis Daring Club Motema Pembe a créé par Père Raphaël de la Kétu. A créé un combo ya Daring Faucon et en 1949 Zoaki Bongo combo ya 16 Simana et en 1985 et comme qui Daring Club Motema Pembe peu en 2015 déjà comme DSMP Imana.
Papa Toro Ngombe azali parmi la première génération Oyo et Beta na Daring Club. Toujours dans la couleur traditionnelle vert blanc, Daring Club Motema Pembe reste le club le plus titré. Il y a RDC en son compte a compté 29 titres dont 12 titres il y a championnat national, 13 titres il y a Coupe du Congo, 2 titres il y a Super Coupe du Congo, titre moko il y a CAF, titre moko il y a Super Coupe d'Afrique. Il faudra retenir que Daring Club Motema Pembe en 1994 a gagné la compétition Nyonso Oye a participé, a gagné championnat national, a gagné Coupe du Congo, a gagné Coupe d'Afrique, puis Super Coupe d'Afrique sous le règne il y a M. Jonas Mukamba, qui est président du club. Daring Club Motema Pembe bimisa ba joueur ya ndenge na ndenge à l'occurrence Bambala Mbuta Biscott, ba Yemo Ningidi, Baguette American Impangi lelo a commis coach ya ba gardien pour ne citer que c'est là. 2014 ezaki année ya ba turbulence makasi au sein ya Daring Club Motema Pembe oyo memaki équipe ti e panzana bandeko mususu bakende pe bakende kosala FC Renaissance. Départ ya bandeko wana et déstabilisaki Daring Club Motema Pembe makasi tina arrivé ya Gentini Ngobila Mbaka na tête ya équipe oyo akambaka ye moko te ba dirigeant na Henri Le Garda. Na 80 ans oyo souhait ya Deringman nyonso eza komona club na ye abeta Coupe d'Afrique po esali mikolo ebele. Daring Club Motema Pembe ebeta lisusu Coupe d'Afrique te kasi biso KNB toko souhaiter kaka bonne fête na ba imanien nyonso pe bonne chance na play-off ezali ko banda na mikolo ezali ko Kinshasa et l'équipe partout. Jeudi tolakisaki bino ba différents régimes politiques oyo erenyaka na monde. KNB Magazine lelo s'intéressaki kosolana ba kinois sur ba régime politique oyo ezaka choisi pour na gouverner à travers le monde. Entre autres régimes politiques oyo toza nango ezali régime présidentiel, pouvoir exécutif eza bongo na maboko ya chef de l'État donc président oyo aza élu na suffrage universel wana na ka ya régime présidentiel. Régime parlementaire na régime wana premier ministre aza mokonzi na pouvoir exécutif na gouvernement pe na pouvoir législatif. Implication ya président de la République ezo varier d'un pays à l'autre. Lokola na Grèce, na Autriche, Allemagne, Hongrie pe na Inde. Toza lisusu na régime présidentiel de plein droit na régime wana président yemoko azalaka chef de l'État pe chef de gouvernement. Donc na régime wana premier ministre azalaka te lokola na Angola, lokola na Ghana, Brésil pe na ba pays misusu. Toza pe lisusu na régime semi-présidentiel wana tozalaka bongo na président pe na premier ministre. Président y assimile pouvoir exécutif à la différence des républiques parlementaires. Mais Premier ministre Ndé Azalaka, chef du gouvernement local na RDC, Côte d'Ivoire, Algérie, France, Pénaba pays Missous. Toza pe lisusu na régime républicain hybride. Régime wana eza tike ya chef de l'État pe chef du gouvernement ou ya ponami pour la législature. Ils ne sont pas soumis au vote de confiance du Parlement à l'inverse de leur gouvernement. Le Kolana île Marshall, Afrique du Sud, Botswana pe ba pays misusu. Bolandi ndenge totangeli bino ba régime oyo e gouvernaka ba pays ebele. Donc e porter lisusu confusion te na mituna bino boye bake ba pays na ba pays etambolaka selon ba régime na bango. Lokola na ka RDC ezalaka bongo régime semi-présidentiel. Kin et l'équipe partout. Kaka jeudi wana tolakisaki bino lisusu Pasteur Nkelani Mpata oyo alobelaki origine ya réveil spirituel na RDC. Tiasa et l'équipe partout, magazine KNB Tokenda Kokutana na les patriarches, le révérend docteur Charles Nkelani Mpata, Oyazali Bongo, l'un des pères de réveil spirituel du Congo en vie, a expliqué biso historique et un réveil spirituel. 64, Tata Vernon a s'installer à Awa, Tobandaki, église évangélique des Pentecôtes au Congo. Ça, c'était la base. Il y a un réveil spirituel quand il y a contré Nabisu. Nangolu Nanzambe, 1970, tu as eu la institution où il y a une église protestante, parce que biso na raya ba protestant attaque tous les pentecôtistes
mais na lelo wana toyaki elongo na baprotestant tosali ECC église du Christ au Congo et tokomi la communauté des églises du Christ au Congo, église pentecôtiste. Réveil spirituel ezali muntu oyo atiki pite, muntu oyo atiki muibi, muntu oyo atiki kubuma batu, muntu oyo atiki nkisi, muntu oyo atiki lulendo, hein? Alors batu wana nyonso tu batiki lulendo bakoti bakumi exemple le quoi yesu alobaki bozali moi katina mokili wana nde église ya mission oyo nga nazwaki ndeko adi na bala ntango tobondelaki tosengaki nzambe na ngai na ye nzambe apesa biso babare alors nzambe azungisilaki biso ye azwi kongo bare ngai nazwi akonga bare ye na kweya tswapa ngai na kweya kigoma kaka na balabala moko nde kuna nde base ya bagroupe de priere na baministère indépendant bamakambo ndenge na ndenge epanzanaki na ville oyo autorité ya bapaster na ebandeli ya oyo baza koloba organisation ya réveil babimi epai na tata Nkelani ou bien epai ya tata Adina Bala kuna nde epanzi bagroupe de prière na baministère indépendant bamakambo ndenge meme bima abandila kigoma wana mwana ngai kutino abandi kuteya wana na ntango ayaki na ville awo donc ebele ya ministère ebimaki. Vendredi, rédaction ya KNB et Lobelaki intégration régionale. Intégration régionale est un processus par lequel le pays se regroupe au sein d'une même communauté dans le but de harmoniser la politique commerciale, économique, fiscale et monétaire na bango. Intégration régionale vise à la création d'un marché large avec une libre circulation à biens, yabatu na ba capitaux, c'est-à-dire mbongo. Donc, l'administration douanière au regard de la mission na bango, il faut s'impliquer activement pour la mise en œuvre de l'intégration économique au état 5 étapes. Élimination de barrières tarifaires et non tarifaires, zone de libre-échange, élimination de droits de douane, installation d'un marché commun, c'est-à-dire la libre circulation de biens, union monétaire ou harmonisation des politiques économiques, fiscales et agricoles, et enfin union monétaire, donc Kozala, la politique monétaire commune. Intégration régionale est un avantage innombrable de cité, élargissement du marché, attraction des investisseurs, promotion de l'industrie naissante, paix, amélioration du niveau de vie de la population. À cela, sa réduction à taux de pauvreté, le développement et la concurrence, création et emploi, paix et revenus, l'accroissement des échanges et le développement des échanges. Mbokanabiso RDC est un membre de la communauté régionale et Belendeti, communauté économique des pays des Grands Lacs, communauté économique des pays de l'Afrique australe, comme ça. Oyo basi ba instaura système ya libre échange ou système ya commerce international. Où evandaka na absence ya barrière douanière et non douanière à la circulation ya bien à service. Mais face ya choix ya libre échange oyo deux tendances eza ko s'opposer pour la RDC ya liboso ya avantage ya ko adhérer à une zone d'intérêt commun pour l'environnement économique eza ko s'internationaliser et tenir sous compte ya ba frontière té. Yami Baleba Oyo Bazomona que la RDC ne dispose pas encore de piliers économiques efficaces Oyo ils ont profité dans le pays Oyo ils ont plus structuré et équipé mais il y a un problème qui se pose pour la RDC Oyo disons les agents nous prêter à adhérer dans la zone de libre-échange. Disons le vrai, la RDC n'est pas encore prêt à adhérer dans la zone de libre-échange. Pourquoi? Parce que azo vivre dans la douane, la frontière nous prête pour ezala consacré à une douane à taux soit zéro, soit très réduit pour budget naïe. Pour le secteur, il y a douane à lui seul alimentant largement.
Problème aussi eza par rapport à l'intégration na kati ya RDC parce que eza pas si po ba bien ou eza produit na ba village ezala consommer na ba ville. Problème eza ya enclavement. Différemment na ba pays mususu ya Afrique australe ndeti Botswana, Mali, Angola, to Afrique du Sud pour na ko citer kaka wana. Na ba mboka wana ba infrastructure routière ezo permettre liaison ya ba différentes villes où ezo constituer ba pays wana. Donc le gouvernement il faut continuer politique naie à désenclaver la ville pour faciliter la circulation et ba bien à kati mboka pour favoriser baisse ya ba prix et puis les consommateurs comme on a plus de choix à consommer peut les sous comme sa croissance économique pour ba prix à biloko ce qui est kiti demande paix et komata. En plus batu ba comme à produire davantage. Kinshasa et l'équipe partout. Il y a actualité où ils ont dominé dans mboka concernant le dialogue pour l'élection. Si je suis concerné kaka politicien mais population peut s'inviter dans débat à travers M. Mbala. Où il y a un point de vue dans le micro ya KNB. Nani alubi ke élection kuzala te. Obama abimaki na nini? Ah merci. Dialogue wana ezali makambo itali na Amerique. Na kolosho uzana mayele. Ekolakisha mwana no mayele. Voilà Amerique azana de fait. Kizenga za pour l'élection. Oka Palou alubi kizenga alubi Palou alubaki 2014 alubi Palou akupe nani candidat na 2016. Même ya kozala te aza moto akupe akutia po ba nationaliste. Ah omoni azilanga nazo kesusu na kovula. Nakumi mukulu imi bana koloba no ba Nigériel bazaki na DG bazako kendit. Basali 40 bazuka kishima oka papa. Buza bana nani alubi ya alubi buyoki alubi na nani tala papa hein kusale l'hérité ichenda komona wana imsa papa mwinda Congo président oka nako yema njimbo boyi bangu na droite bisu na gauche bangu na droite bisu na gauche shima tokomi na suka ya magazine na biso na yebi ke bolingaka biso mingi pe biso pe tolingaka bino. Merci na confiance pe fidélité au bozo continuer kopesa na magazine na bino Kinshasa na biso KNB mais bobo sana te ke Kinshasa et l'équipe partout.